pembeni ni tracteur. Ya wa benga keki asala na kisi. Kisa ngonde yango. OK. Après nane mutu te hein? Ye linga batu babika batu bazala bien. OK. Namonyango. Kindoki yango yo Kindoki nzambe yango. Yango wa benga papa ngo asala na kisi. Nzoka stratégie. Nde kwa mwasi yeyo oya vive pasi oyo banda le 6 novembre kino lelo le 16 ya décembre le kozola Le 6 novembre. le 6 novembre ki le 16 décembre le kozola est-ce que makamba boy pona yo election ni elobelioni Etenga makambo ebele. Etenga pena makambo ebele na vie na ngai. Kolinga nzambe makasi. Kokangama na nzambe. Kotika nzambe mosika te. Nzambo mama na ngai lakisinga banda bomwana. Ye wana ti lelo na koli. Na ndenge nakutani na prophète Benilula. Nakuti ye na nzambe ya solo. En tout cas, dans les pena qui nzambe ni aza ya solo. Aza vraiment nzambe ya solo. Est-ce que loko oyo ekotela ondeni? Alotando ozala na mbali te nini te po sangana mbali pete. Eloko te. Cas de la ville ndengwana. Eloko te. Eloko te. Batuka mitema mabe. Bata mitema mabe kaka. Bao balinga ba boma ngai. Bango nde 7 personnes bazali ko bimela ngai. O bazali 3 garçons, 4 filles. Bangonde. Bangonde. Sikono na yebite. Mais nakabaki vina ngai pe motema na ngai na pese on na nzambe. Yende atondisa ngai na posa na ye. Apesa ngai bobangi, atondisa ngai na bobangi ye. Pena yo kaka posa ne tangu nyonso na banga ka ye. Na tosa maloba na ye. Pena kanisa ka tangu nyonso tu. Otema na ngeza exposé ka pona nzambe kasi pona muta mokili te oyo aza le maître de temps et de circonstances nzambe azoloko yango wana esala bien kotambola na bobangi nzambe siko pona le visionnaire a message sali message nini okotika parce que babengake bato miso alobaka asala na kisi aza ndoki est ce que bando komawa yatinda osala eloko moko boye soki baloba basala na kiti parce que biso toza ba chrétien tokoya na Jésus Christ Jésus Christ babenga ye Belzebula bongo soki ye mwana na ye mosali na ye prophète Benilula Prosper soki azosala miracle ata babenge nganga ezaki bonganga ya bonzambe depuis na yo na Amérique cité litonga. Okay. Na yaka awa na kota na porte ya komema likolo baluki libumu ya kovimba makasi nyamo akangaki ngeloko ekarenga banzela nyonso ya se na likolo na zeko suba te na sumbaka te na liaka pete kasi mukolo na yaki tanga pesaki ya orientaki apesi ordre pa Irma Paulo simba ina libumu ya sambeli na telefone azo sambela apesi osima na libumu tango esili na orientation apesaki bino ya apesa ba Irma Paulo na Irma Laetitia emi ya Irma Lipasa orientation apesaki yo ndo ebisaki bango ketosa prière à 0 heure malgré dia bayaki kobundisa okosa prière ti ba ine réveil beta boyoka te kasi mokwango to bosali prière eloko ya liboso namonaki miracle na kati na esika oyo azoloba ngo fond du cœur ezate kepo nzambe abikisi ngai ezo évente te namonaki miracle nzela masuba efungwamaki nasubaki 3 fois yango nalobaki pena avant wana no nayebaki nzambe nasalaka asantaka deya nzambe nasalaka tina esa ndeko nanga mimanga awa mpona ndako mpe nazalaka deja mokufi ntango namonaki na butu tosisi priere ekobimisa nyama moko na butu na nte nasubaki nakobimisa nyama na butu depoge le jour suivant ntango elandana basima mikolo apeti nanga kimaki nzambe akozongisela nga peti anzela ekomaki kofunga parce que nadosala gazi te
azali kosumba te azali kosala ni renvoi nzambe malema bafungoli nga banzela andi kosala renvoi na andi kosala gaz groupe intercession mpe ya message de sali etikaki ngai te ezalaki na ngai elongo nzambe apambola bandeko ya groupe intercession ya message de sali apres wana yama Paulo mpe alembaki te na kosalela nga baservice butu moko alembanaki te mama Chantal nyonso tu banda kosambela ngai balembaki ngai te bato bazalaki susi na ngai balataki yango bazalaki na susi ya kosambela mpo na ngai mais eloko ntango eninga na ngai chaque fois pa atiaka ngai loboko asambelaka eloko wana eningana te mais soki navandi nabosaki eloko eza ngai libumu soki amonaka ezwi ngai eloko ezoningana te ekufi okomona libandi kobouge kasi jour asuki opa asukisaki yango ezalaki jour akutai ngai na 2 jours ya pasi na bundana ye makasi na ngai nakufa lisusu nasengai kutu na nzambe ngai binzambe na lembi vomi kutu nakufa kena oka pasi ayeki asali nga priere tour ya liboso aseli deuxième tour ayeki kosalela nga priere aparole huile d'olive na maboko nayeki bonganga na ye kaka eza mai huile d'olive azwi huile azet apakoli nga na libumu ntango apakoli nga na libumu alobi eloko oyo nabandi kopesa mitindo tanke prophète ya nzambe nabandi koboma yo nabandi kolongola opema simba nga awa siminga awa 3 places na libumu ntango asambeli asalenga priere makasi sili akei na ye ntango akei na tikale na nsima azwaki kimia ali na butu nango nalie mpo eloko eza soki olie foyoka mpe libumu mpasi aningana alors na butu nalie aningani te na ntongo nalie aningani te nayebisi yoma Paulo nga alobi yoma Paulo nazomona eloko ezoningana susu te alors so eza envie ezolinga kobima te mais ndenge mpa ya bomi yango po alobaki ifo akufa po abima mais namoni pene akufi priere oyo apai eza efficace akufi ali yoma Paulo abi nzambe osala bolamu na ye kala te elobi yango mpa yaya ebengi ngai yoma azola yaka na ye ndenge eninga bipa ya kufi abouge te ayebisi nga kaka longola bato na kati ya motema na yo longola makambo ya mokili na motema no banda koprie mpo nzambe nga asala elobolamu effectivement namona yango eza esolo malgré na pasi wana namona ye kaka me na ndimaki apres wana mai ebandaki komanga na se ya jaune ezopesa solo makasi moto akoka kosupporte yango te so naza pemena motu fa okanga solo asololi na pokwa na yoma Paulo ese yoma Paulo tosolaki na pai bobola bite nzambe osala bolamu ayebisinga mpe toya baprogramme na biso ya priere ya 3 jours mais tokobanda yango seconde affaire ngai problème eza te apres wana toyo kolala na butu nango wana nabandi pasi jeudi pasi coupe intercession elalaki awa batiaki ngai na mabondeli bango nyonso bazalaki awa baintercesseur oyo bazalaki awa batiaki ngai na mabondeli batikaki ngai te basambeli mpo bamwaki niveau na oyo baluka soki bazotuna ngai ya nini posoni okovanda ya bien po ekosala opasi te ngai bite navanda kaka bo likolo mpo nalembi pasi oke pasi wana ezalaki kobaluka na ye ndenge azoluka moye abima alors nga mpe nayebaki te basambeli ti ya moko boye namoni nzambe apesi nga kimia nabi te nalala boye nazoka te pasi nalala boye pasi alamuki navandi jour elandi nabi te nalala namoi wana libumu yango ebandi su pasi alors na butu wana ya intercession nalali nayolota pai atie nga na chair na yama Paulo pai afungoli nga makolo afukami na mopanzi na ngao yama Paulo afukami boye amoni nzoto na nga na se efungwami pai azobenga nazolota ye azobenga e apres naye komona na ndoto wana jeune garçon mokomona mbali moko akoti mbinga ataki chemise ya noir pantalon ya noir chaussette ya noir chaussure ya noir na chemise ya noir akoti
ayaki na bambeli na mwana moko ya mobali alobi nayebo pesa nge eloko na nga naza na besoin eloko na nga nakei nango azotomboka bopesa nge eloko na nga nakei nango alors pas une concentration bazali nango nangima paulo barépondaki eloko te azobalukaka liboso ya chere me nga nalala liboso ya chere wana me pesi nga nalalaki batiengaka justement kote pa ateyaka pai batienga wana bazalaki concentré bazosambela na bao bakipaki mwana mbali wana te azozala kei na kuwa na zone akei na kuwa binga moko so boboye nga mona azotya bambeli nazopasola bimiselo oyo nanga nakei nango nga nazotala ye namona te lomele namona kaka mwana mobali ya mbinga azobalukala bambeli azotomboka naye komona chere emati ekomi likolo do baniveau bakingo na ye chere ekomi boye atika na se pai ka esika azalaki azosala priere me na priere wana osala ndenge anda ofunga makolo azobenga boye aosala boye na sa makolo nanga aosala boye namonaki na nzoto yango eloko ebimai nango te me namonaki kaka azobenga depoche mwana mobali wana abimi akei azalaki na mwana moko boya mobali abimi akei na ye ntango akei na ye palamona ye kosutuka mpasi wana ebeta yango ebetinga na sutuki kabi nzambe tika ete mokano no ekokisama eloko batiaki ngai ntango bakomi koreklame yango seke bazokoka su te na efe ya bapriere bakomi kodeklare eloko na bango ezonga na mondi na bango po amoni priere eleki mingi nakomisaki nzambe malgré bapasi alivandeli yango nalamukaki bien te ti na ntongo wana nalamukaki nanga mwa bien nasukoli mpe comme d'habitude nasukolaka na z comme d'habitude nasukolaka na z na huile d'olive à z yango eloko nasukolaka nango yango na mungwa bonganga ya paster ya prophète Beni Lula Prosper bonganga ne yango walinga yeba secret na ye aparo apesa keloko mususu te apesa keloko mususu te sekonde na bato misu babenga baloba na ye kasala kisi bandoko mao eske bapesa eloko nya mabe apari biloko wana nalingi bayeba ke biloko bapesa ngai yango oyo soko pe bayeba mona bonganga biloko oyo basalela yango baomona bonganga ya biloko so message nini okotika na bato ya mitema mabe balinga osala mininga bo bato bani kosala mininga mabe en tout cas nazomona teni na kokoloka parce que naza choqué na pasi mpona bato mabe makambo basali ngai banyokolinga panda tambola mais kasi nzambe ayokeli nga mawa de ntango apres wana naloti ntoto wana jeudi vendredi eleki samedi nde eloko oyo ekobima eloko oyo ebimi ngai samedi douleur ebandenga bana na ntongo nazokoka kopema te nazokoka pema mokuse apres na bunda ya pasi apema mokuse soki eloko pa abomaki yango te engaki ebima te me ndenge abomaki yango yango ebizwi nzela ya kobima naoki pema mokuse nangi naoki mposa toyasi namilika oforce boye namona le motu na ye ekobima na force na bundani na pasi awa banda 15h ti ba 18h esili nyonso tu abimi ye nyonso yango nakumisi nzambe ya prophète Beni Lula eloko yango eza na kati ya bassin abimisaki yango na po yango kana ngai aloba bino moko bomona yango bomona po evala mpe ibonganga kisi oyo ebimisi eloko oyo ezaka oyo na oyo nyokankao babetaki ngai eza zema kindoki yango wana oyo babingi nyokankao nyokankao eza zemi ya kindoki alors eko comprendre ke bato oyo mokolo nango bapesaki apesa yango na ndaki kindoki ayaki koreklame azo eloko na ye yango oyo kisi oyo moni ebimisi eloko oyo yango eloko ya prophète Beni mutu apesa yo oto yo moko mutu osomba te nga moko nasombaki yango nasombi yango eske yakenda amemaka yango oto na misu no kaka asali yango na misu na ngai azuka mopepe afuli asali bapriere badéclaration ne mpe ya mosika te akitisi azwa mpe mungwa afuli asali mpe badéclaration eza témoignage mobimba salle de mesa ya yango donc apart yango eloko ebimisi kaka eloko mpe polisi ye
na solo azopesa yango na mai na sukolaka mungwa na azeko esilika kisi oyo parce que batelanga limite ya vie na ngai na kokufa le 10 novembre 2017 ezaki limite wa suka faki na kufa alors nzambe ta una ina kokuta sujet limite wa siko yo yebelaka ondeni na mtapesa kai prophète Beni Lula apesi prophétie na kati église apesi 3 personnes ngazaki 4e personne abenga sika na vana ya mama yaka na ye ayebisinga nazomona kutunga na betela kai masolo te ayebisaka ndeko nanga eloko kamusa ngai susu abengi ngai ayebisi ngai ndeko yaka na ye alobi na moni photo na yo na bakombono nyonso na kati ya séjour de mort parce que ngamona ndako na lala na kati ya dra oyo abimisa kusu na kati ya nzoto kusu 4 kusu abima ngai na kati ya nzoto na dra pembe esika oyo na lali eza soin kusu alanda eloko opo kusu abima ngai na nzoto alors tango aya yebisi ngai nayeba ekelaki ya esprit de mort ezomena singa nde moko ayaki ayebisi ngai nde moko ayaki ayebisi ngai ke bana mibasi eza na menasi bato batemi nsima na yo bana mibali 4 bana mibasi 4 bana mibali 3 nde batelemaki po baboma esika mpe Ndekozola message nini okotika mpona visionnaire ya église message sali message nakopesa kaka akangama kaka na nzambe na ye wana nzambe na ye asalaka c'est un vrai prophète aza kilonganga te so na bao babebisaka témoignage na ye bakozala toujours modi oyo nyonso atomema témoignage na ye na mabe akozala modi oyo mpe akozala keno aye nzambe abikisi elobi ake koloba mabe maladi ane ekozongela ye double nzambe azwa lokumu merci ya mingi miracle aboye ezaka nzambe moto asalaka yango tika nzambe azwa lokumu en tout cas asepeli vraimen komona yo ndenge message sali eyambaki yo tino lelo ezaka na yo yo moko témoigner monene na ye tika nzambe azwa lokumu ape nzambe apambola yo abatela yo mpona bana message sali mpe batindelo message oyo kangamaka na nzambe wana parce que ayebaki yo po bao mpe bakufa oleki bango na bonzambe te mesalela ye tika nzambe apambola nzambe wana bakisela prophète Beni Lula Prosper mikolo na se ya mokili awumela makasi akontinue kokangola bato oyo bazonyoka bazokotya bango na minyololo nzambe apesa ye mpe motema monene apesa ye makasi mpe abakisela ye pouvoir mpe protection aza toujours invisible na monde de l'esprit na monde réel aza toujours invisible. Merci Ndekozola nakumbisi monene ya nzambe na présence na yo kande na monyo ezalaki vraimen esengo mais oyo ezala assurance mpona vie na yo mobimba eza témoignage mpona vie na yo mobimba ekimelo malamu ezalaka mpa nzambe ndenge oreconnaîtraki ye yango mpe aboye kotikwa natikeli oboni santé na kombo na Yesu Masihi. Merci. Toyambi yango. Merci.